gouvernement.
yebani malamu kumune mese Katumbi chakwe Katumbi lelo na yo kolobela yo fara makambo osala wana ekosimba te po toyebi ke tata waza juif mama na yo asa sambienne bato bote soki eza na posa pouvoir kende na za soki eza na pouvoir kende za na Kongo ekosimba ta mokolo moko toza na posa moto akokanga mboka na biso azala 100% ko angaye tolobi na Katumbi mokonzi ya Kongo fazala 100% ko congolais Katumbi otindami na bato misato naloba Katumbi batindi na bato misato bato wana baza bendemi ya peuple ko congolais nakolingana sike bakomba bato wana parceke awa tokomi na temps bitumba oyo koya yosimba falulu yokanga matiti yobeta falulu yobomo falulu yokwayisa falulu Katumbi bato batinda basami bato batinda basami ya liboso meseli politika ya liboso meseli politika mutu yaki ye mutu azala sima moiska naloba mutu ya mibale Paul Kagame pesa ya ruo oyo azobuma peuple ko bana Kongo oye tobetela mokonzi maboko makasi tobetela mokonzi maboko bana ya mboka oye yango baza koloba mutu ya mibale oyo aza kandida ya Kagame oyo aza kosuka Katumbi eza Paul Kagame mutu ya misato oyo aza soutenir nani komba ya Katumbi eza EAC yango bomonaki banda manda EAC silaka banda manda EAC sila bazongaka te na maboko na bango batikala kaka na kati ya Kongo baza korenforce mese Katumbi pour que ntango Katumbi akozwa pouvoir ya moyibi baluka moya ya kobalakalize Kongo tolobi makambo na bino ya lokuta mpe oyo bozalaki na Kongo ebimi na posa me toza na kandida moko kandida azaka na moko osangisi aussi te ezali ver omone marke fo baba bakati mpona mokonzi balobi na biso nimero 21 ayiba eloko ya moto asala na guvernema miyibi asina bakora lokuta andima balokalisation ye atikala maboko pe atikala maboko pe lokola aza maboko pembe to pese pouvoir ata maboka oyo otobote me yo moto ye na lokuta na yo tokobeta yo kindo awa ebele bakendaki bakomi koso bakokende bakosonga ye bakosonga ye
kagayo ino bambe kayo ametoka songa sima Zobika agokende ria Polisi,
Ça c'est votre camarade Adonai, le détenu politique libéré par le Sa Majesté, président chef de la camarade. Le monde entier, derrière le président élu, Martin Fayoulou. Mais c'est Tshisekedi, sache bien, le 20 décembre 2023, messieurs, Ozali Kozonga et pas Kagame, na Kigali, Ozali étranger, Ozali double nationalité, peuple et bio, et y compris Sidon Messier Katonde. Soki bazala bouleke biso tokokama na mpona kadima préparer la biso déjà mambo bien moi turo tokoyi tricage kadima tokoyi tricage sokolingi te bato bakufa osala tricage wana obino bozo préparé soki bomeki kaka na tricage wana kokobomisisa bato bamagasin omomisisi bato okoti pays na wapi na kaotike okoti pays na kaotike kiloba te kibokala susi na confiance na yo te tosuki toza susi na posa na yo te ata ndenge nini omata okita oyibi Kabuya, monsieur le journaliste, nayebisaki yo oyo nga nalobaki toyebisaki bango cette fois-ci na Tchangu makambo ebandi seke biso na bango article 64 peuple congolais premier na droit ya kosala mosala na ye na oyo ya baponami na bango ya moyibi ngonga ekoki bayebela oyo koyebela te na Tchangu bana mike baza lisu te po bayelaka biso ba 2000 na polo bobenda bango matoi na Tchangu eza zone rouge c'est Martin Fayoulou oyo koboya seka komona ngo na Tchangu tozozela le 20 décembre tozozela l'élection ou élection te Tshisekedi libanda tolakaki ye tolobaki élection ezala te Tshisekedi akozala libanda article 64 mosala ekoki naye kolobela makambo ya mboka olo nasalaka nakenda koyiba eloko ya motu te nalandala eloko ya motu te melandala makambo ya mboka tour oyo tokenda na ndenge logike oyo akozwa ye wana kozwa ebonga tour oyo tolingi makambo ya moyibi te ozokonte sur tricherie population bomoni 5 ans oyo eloko nini balunga esalami kaka bavoyage kaka badetournement kaka makambo ebele tour oyo pouvoir eza na maboko na biso peuple. Bonjour papa. C'est mon pouvoir na biso ezoni. Mais non to obenda matoi. Moïse Katumbi yo za étranger. Makambo yo zo luka bomani to bomana bino moko. Bonzo c'est la Martin Fayoulou pouvoir na bango. Opposé ça à Martin Fayoulou. Moïse osali na Kabila. Osali na Chilombo. Oyibi mboka. Lelo zo yo ba yo zo opposa. Yo zo opposa te. Opesi ba mele kwa batu boyeba. Obundana peuple le 20 décembre. Bonjour c'est Martin Fayoulou pouvoir. Les commissions la bino mai. C'est le moment. Yo oyaki commerce na Congo. Oyaki commerce na nzela Kabila. Yo luki okoti na Tilo. Biso préparation na biloko surtout Katumbi tozoyeba bino. Kabila bata misima na yo. Biso toyebi ke
boza politicien te boza commerçant politique ozalaki kokosala commerce c'est le moment libere mboka na biso kabila yo oza nsima moïse katumbi bino bozala posa bo balkanize mboka na biso boyebi koye bozala na posa katanga ekoma pays mais Congo eza kolo moko okabwana te bino boyaki kokoka Congo moïse katumbi c'est le moment libere mboka na biso donc ça chiffre wa congolais te tika martin fayulu azwa pouvoir na ye na ndenge apete ti lomo deja akoyi makalikali aloba yango wana Moïse Katumbi toyaka uniquement mpo na yo non d'abord titre académique no classe otanga na wapi oza mpo yo manke fayulu mpo na mabe ya fayulu yo oza étranger ozi olivier kamitatu oyo asalaka arc abomi arc ozwi na nsima na yo ye pasi étranger papa nakende mosala mama na ye abimi na nani mama na ye atira obima na mondele babota olivier kamitatu yango bosangani bino bate boza étranger pouvoir moko ezala bino te kongo eza ekolo moko kongo 15 jours etirela kokabwana tiki ezokozonga kongo ya lumumba kongo ya kabila kongo ya nani ekokabwana te kabila kongo ya lumumba ekokabwanaka te yeba yango tika kongo yo na kongo ya e-commerce lokola ozwi kende na yo tikela mwana mboka martin fo le président li soldat du peuple tokomeli bino yo c'est le moment donc moment yango oyo bakozongaka mboka na bino soki balingi problème te tootela bino ngonga te eza lisu te toala ngonga te liboso oyeke fa afungola buto yango akotela sikoyo ye deya aza na porte atela bino ngonga soki a 30 minutes ebeti akoti akangi porte moye bokota eza te boyeba bino adolphe musit ere yango vital camere songaka ti lombo sinake fe na mboka oyo allemand afui tomoni yango te tokolia 1000 fois tomoni yango te o mongaka mboyi biso ya mboka biso nga aluki 1000 fois nanga na place nasombi crédit ya 1000 francs nabenga ndeko nanga tina yanga 5000 yo oyibi yango mpona ozwa nini lipa ezalaka 200 lelo koma 700 sardine ani 750 lelo 2300 apres topesa o manda yo mwana mboka osali na mboka papa na bino na bapano na ye anata pepe na borde misaka yo koma otelelanga misu likolo otala moi moi eza epresa naki mana lokimi te mama na o deja abi o conseil som sa pouvoir bana na posa koloba yango yanga aza kombata ya lamuka 100%. nauti koluka pondu nazwi te bana bakela na nzala baluma babeta manzanza bango bazwi biso yeyo mama biso tozonyokama tozosufrir ayunaza wapi eza mabele na biso siko nakongo batikela biso mabele ekomi ya mutu nyonso biso kolia pasi kosumba pasi makambo nyonso pasi nyonso na esengo biso na pasi balume na esengo biso na pasi biso babutike eza te magasin eza te kobakaka ya omboka nini yango papa pasi ala bapondu biso eza te kaka natiaka mafuta na biso eza te tozonyoka mapapa tozonyoka makobima oyo eza mabele na biso oyo eza mabele na biso papa oyo sikizala pondu 5000 pondu 5000 nabe episi mbongo eza te na kekaaka bongo papa bandeko toza na 21e siècle 21e siècle numéro 21 biso tokomi na Congo armée ekomi na déso na ba EAC na banani tout ça tozocomprendre te mboka eza balkanisé biso sikoyo toza todeside numéro 21 nde bayibaki pouvoir mpo azongisa yango sikoyo soki esimbi te moko tokobomana koza kozala basu te ekozala pays sans loi fayulu ou rien nde tolobi boye tozokotela balabala tolance campagne oyo nyonso wana na otanga bango kombo te baya eloko te awa eza 21 mpo ngongo ebeti mwande na saboya